Sarah Tola TV. Batubaya ko sabino na télévision. Ya osala hypocrisie kenga soki bafingi nga na limbisaka nga na limbisati. Nga me mararando na ngati na ti yo peso moninga na kufi avant yo. Mena no champagne. Sarah Tola TV. Est-ce que bike bato nyonso ba récolter mbonga matangi comité? Sarah Tola TV. Et ça n'a passé partout dans le monde banda kufaki na mona ka Gilet Botala. Botala tala. En tout cas félicitations sur Siwana. Azana bon moto. Ken Pianaza en Belgique. À côté de on a combat Rafine. Sarah Tola TV. Sarah Asimba Kiss Nenga Komale. Le pouvoir avoir raison? Ouais. Là tu confirmes que Sarah Asimba Kiss. Asimba Kiss, ouais. Sarah Tola TV. Batanga ya Jani et Zaki na buzz. Pour ba côté ba mbongo na ba chaîne na ba. Ebele. Marlène Kasanga na Tracy Mbelenga, moi ça Tracy ba sala groupe. Groupe ya soutien. Et Suki wapi? Pourquoi bakete? Basala ki groupe. Pourquoi la groupe batutu ba na kacha groupe wana bakete na Kishasa? Batutu ba na kacha groupe ba basala bakete. Bakete? Est-ce que groupe ni o yebi ke ba lembongo ya matanga? Groupe à Belgique. Dirigé par qui? Magali Lomama. Sarah Tola TV. Bah confirmer bisoka jazz des fois. Au lobby? Jazz des fois. Ministre hier, oui pas ministre au talo. Ngako na sepeli ministre na sepeli pas ministre. On l'a dit à lobby. En tout cas des fois $15 000. Maman $15 000. So d'abord me bana na fait à 15 000 wana. Jazz dit. Nanan. Les kechu basé beleze. Jazz les kechu. OK tu vois, tombola pena. Moura. Ngala ko. Jazz les kechu moura. Ba on est ba futa. Ba rezi matama. Nani susu. Sarah Tola TV. Ngana rafine na réseaux sociaux tout kala osonate. OK. Non mais laisse ko champagne ni. Mais na bateau so ba kufi na omena nga champagne. Oh. Ouais. Na chronique. Na chronique. Nandet banane mi baleka oh. Nga kutu baliwa batu msusu na yeb sanzambe merci parce que olongoli banguna na ngai. Sarah Tola TV. A poser nga question bi dada. Toi na matanga yo zo mela champagne nga bi ba inviter nga na sana pilitin. Soto bitola na nata normal rafina meilleure amie na ngate to mona na écouter. Oui. On s'est jamais vu. Dès biso bangala tolela na royemba na rubina. Ezani to sepela na baliwa. Matanga to lale bembelali awa. Bato ba omela diamba, bato ba omela lotoko, bato ba omela bagene, bato basali ba coin na bango ba omela ba bière, ba lambi ba pondu, bato bazolia e bembelali awa, bato ba omela ba café ba cha diamba. C'est normal. Sarah Tola TV. Il y a Virginie Manganga des fois. Ah. Sarah Olobi? Eh, il y a Virginie Linganga. Sarah Tola. Ah. Katara émission. Sarah Tola TV. Soki Karine Mokonza kufi ko pas ces athées. Pas ces athées. Soki Néné a Keliko a kufi. Pas ces athées papa. Soki Jaël Show. Pas ces athées. Soki Maniké. Pas ces athées. Kisinzora. Pas ces athées. Sarah Tola TV. Nandima kaka pona ba cadeau. OK. Mais Virginie na Amanka yo Ah. Ma ouais, soki les cartes. Tika Virginie Vanda. Comme il est à moi c'est à vient son agneau. Ababotolo moi si ma ouais. T'es à Virginie de mobile. Ah, yo sai moi si. Sarah Tola TV. T'es occupé kozala ya fodi pa lo ba mingi. Obi koleki na bokese belé. Na nini? Obi koleki na bokese belé. T'es na maison mère des fois zana. T'es biso kuna des fois ti. Olobi? Papa des fois. Na quartier latin. Eh, tika Pépé. Tu vas voir. Tu es dans le quartier là. Eh, Pépé, pardon. Tokoko la, toyokate. On dit mission le coach en danger, Tony. Je dois quartier latin. On est école là des fois. Sarah Tola TV. Karine parle lesbienne. Karine nani? Ba Karine bazé belite. Oh, il y a Makolo X. Ba Karine bazé belite Dino Masamba. Oyo yo kakasi. Oyo abwakara photo na ya sex tab pour son succès. Asala msani. Chroniqueuse. Chroniqueuse? Oui. Karine, chroniqueuse. Ou azara moi c'est héritier.
héritier à Balatin? Ah, l'ikang nae. Instrument de plaisir. Il y a Watate. De plaisir. Il y a un instrument de plaisir à Watate à l'époque. Ah, Tika, 4 émissions. Oh. Mais Saratola TV. Belgique. Quel est des fois? Ken des fois. C'est à commis. Pour Babi, papier Angunda, Ken Andimine, à des fois. Ça va toquer. Bah, c'est de autant émissaire. Ah, il va expliquer au Ngunda Ken. Ken, à qui les Kubaka Ngunda, Ngunda, Zosimba, Teba, Teddy Boule. Boaka Ngunda, na, des fois, Jazz Bazam Kanda. Ken a kantia ka kokelo bana munoko kaza des fois ba pese mukanda nzoka batindele ba tester na poto kuna oh faut ba tester oti oh yo yekana munoko boye des fois papa batindela Ken 3 testeurs na journée moko. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez ébélé na 100% Star, émission Oyo, l'Europe, ça va information en temps réel. C'est comme si vous avez un endroit Oyo, information et se dérouler. Tout remercier Oyo, Lelo, grâce na Bango, bah ça là que information comme la Rabino partout au monde. Merci à notre sponsor officiel. Lui, c'est Fabrice Kitanvo, parking à Badjogo, des Pafreux du Sud. Et nous avons aussi pensé à dire merci à mon vieux Canon Loubaki, statue de la liberté des États-Unis d'Amérique. Et à Christian Lembi par Zouri à la bière d'Elix. Comme je viens de le dire, Atolté nous oblige d'être là. Nous avons des informations au Lelo. Européen, c'est dans 4 émissions à Lelo. Ils ont à 100% Star. Ils ont à émission Nenge et Zalaka. Mais ils ont l'émission Moro Lelo. Ils ont commentaire Nabino, demande Nabino, paye Nabino, la sabo, Mbading, nous le bain à début, le roi de l'émission, c'était pour Nanini. Invita Lelo Ozala. Invité au nan tous chance on a été na 100% Star et le lot au Kaboulane plus de 40 minutes d'émission le lot nani visionnaire ya Saratola TV, elle c'est madame Saratola. Nous avons des questions d'actualité, des informations autour côté à cinéma congolaise, côté à journalisme, côté à musique, parce que nous avons le temps, nous avons des matières à découvrir dans cette émission, comme je viens de le dire. Et au cas na Saratola TV et au na FG Télévision, parce que Dieu merci Mbadinga, nous avons aussi des partenaires au Lelo, bazana 4 émissions à Lelo. Et je viens de le dire, elle est avec nous, sur le même langage. On voit déjà Saratola, notre invité d'aujourd'hui, je viens de le dire, à qui nous avons dit bonjour. Bonjour Mbadinga. Bonjour. Wow. Na abonné à FG Télévision, et à Saratola TV. Et na abonné à Saratola Télévision. En tout cas, un clin d'œil spécial Nabino, surtout ba fan nanga, ba meilleur fan du monde. Na pesi bino mbote, maman Nana Moussibou et président Bébé, bambote Nabino Yangwana. Ainsi que bandeko nyonso o ba accompagnanga na kati ya groupe ya Saratola Télévision na linga bino mingi donc na pesi bino bambote. Saratola premièrement réalisateur au Sunga na ramam ke songi santé déjà zara na habité banda na yebaye nanu akondate. Abaksaka ba 3 kg, ba 2 kg, ba 5 kg, nanu 1 kg elongwate. Zulanga pena banda na sena yeti romata na habité et à bazin Eza elamba nini au Saratola bi na simana ngona raisonner sur ce conseil auto beta na stade de Martyr ya pasteur Moïse Mbi eza ina nzambala mo ala eza ina chapeau na sima ya Saratola pesa na chapeau nene ba akomi musulman ou bien zara chrétienne. Merci Dieu merci Mbadinga na s'expliquer eza place au ba congolais ba supporter atteindre place au tous asiko au lobby place au ba congolais ba supporter eza caro zoko tsanga siko. Déjà, si tu as bien à Makolo,
Lipapa on dirait qu'a fallu mutala tango mutu mso ala tia on yango wana bazwana sekaka. Voilà. Bien mentionné et à Louis Vuitton. Donc namona on a makola fali. Étant na yo mona nga bi lipapa ngo yango yo fallait la tableau moka ya imoro. Voilà. En fait na sepela nango. Sur les a combien prix nango ya combien? 1600. 1600 euros dollars. 1600 euros. OK. Donc na sepela na lipapa wana. Et puis zambala on a lati eza zambala oui. Mais so tali babilambo ezara le plus cher batisi le plus cher ezara mingi ba benga ba tafta batisi ya ba vietnamais voilà. Batisi ya ba marocain ba robe monaka zambala mutalati neti ba robe to mona ba bango moko ba to Emirates ba to Dubai balatara eza ba robe le plus cher du monde batisi ba saelara nde mona tisi oyo donc so to bito classango eza parmi batisi le plus cher oya bato balatara ya ba soutane oyo donc bato balatara bilamba o ba marocain ba musulman ba comprendre valeur ilamba saralati donc eza zambala loka robe ba robe nyonso mais l'acité qui na commis musulman ngana né grandi chrétien antika la chrétien et l'acité qui a commis musulman et a otika la chrétien nga otikoloba mais ndo bi ba congolais c'est lambaka ya valeur et tellement ça na valeur na tchango na nzoto ndepe na tcheli papa ndepe na tcheli net na nga Balenciaga ya na valeur sikoyo nga linga ina sala ndo meminga sko meminga teli kolo li papa déjà 1600 euros et nzambala combien zambaleza 800 ça fait déjà du nombre pour c'est 2400 si je ne trompe pas et 2500 dollars les net 950. Oh, c'est exagéré dans le prix, mais c'est bon. Non, pas ça va prix non. Les net c'est anini. Balenciaga. Donc il y a même bisora. Ça va toi mobimane boy déjà télémi hein. Oh combien de personnes à côté na bino. 100 coups Suki. Suki combien? Tes Suki à cher, tes Suki à 160. Cher, tes 160. Na prix à Vietnam. Na prix à ya prix wana te. Sarato la lelo sepela ba benga yo chroniqueuse ou ba benga yo moto ne tolobaka azara chroniqueuse atika. Ou comme analyste que nous pouvons dire. En tout cas, analyste, ça me va. Chroniqueuse, c'était? Bon, chronique, oui, mais analyse, ça me va. Parce que les lots, aussi, il faut parler de chronique, yom to salango. Ok. Et so tali na chaîne, au moins, la date, sur le qui date, on a yamba ta sous musicien, ils ont année. Bah, année, ça c'est. Sur le qui date, na yamba na plateau, ils ont année. Donc, au moins, entre nous, tu comment plus que ça ba analyse. Donc on a vendre na po wana analyste. Mais to lobe la paix ba ndeko ozala na ba osala msala moko o ba continue na ba op lelo peut-être ba sala ressource o pe batiki biso ke nzamba uti ko zwa mulimo na bango là nous parlons maintenant na kota CG moko ya ndeko na mpo yebaka déjà Rafine Tumba o lelo déjà nzamba zwa mulimo na ye lelo ne non so déjà akota na mabele. Ah bon? Quand tu as déjà dans ma belle et ça rate là. Autour ça un interview mon corps partout au monde du bataille il y a beaucoup de gens au babi Dieu merci Madinga ça rate là va dire naé nous avons aimé mais il y a aussi des gens qui sont interprétés bah c'est là quitté. Ça rate là na moto azabo moi. Na moto azobela. Na moto ya kufi. Ça rate là oyoka ka passe mingi na étape nini ya moto normal na vie. Moto aza maladie. Moto yo. Akufi. Na moto azobela. Eh moto aza bon moi. Donc je l'ai dit moto aza na bon moi. Moto azobela na moto akufi. Na ba omisatu. Neto dit le manzara lo bara ya yo kara passe mingi pa moto azobela ke moto ya akufi. Ouais, pas c'est ça na moto azobela. Parce que moto azobela faut luka ba solution to ramener na vie pour qu'akufa te. OK. Moto asa akufi to comme c'est trop tard. On peut rien. Ata to sombi ba cercle à $150,000. Et ça l'importance t. OK. Retourne en Oisate parce que cercle à $150,000 Tokyo laisse à ma belle. Ma belle bankusu, ndako bankusu. Entre temps, mon tout temps en vie peut-être aux en a besoin car il y a $50 à son baka bakisinae. Mazanga qui en poto sunga qui était. Donc on a rejoindre Odi le Manzaka na olobake malamun na sunga to na royoka pasi makasi na moto azobela. Moto azobela. Na ba sortie médiatique na yo belé na ba intervention ça na ba TikTok na yo
okocha mbongo te pona ba serre pona serre na yo o atiki biso qui waza Rafine Tumba oyo msana ya sala to bosana jamais ba te belé bazaki choqué na ba dire na yo et ti lelo o changer pe langage te o changer pe opinion te o tikali ka kanelo koloba on dirait pour contribuer te comme bono pe na monité. Ouais, bien sûr na contribuer te ngai na za double discours te nga na sedara na pression à public te nga taba salinga 150 000 live so na bi non on tika na non na changer na ngate en fait cotisation ou pas et le moko bosani no badinga est-ce que bi ke batonio so ba récolter mbonga matanga comité olobi bato nyonso ba récolter mbonga matanga o ba pesi bato e comité ba kaboli yango. C'est pas vrai. Ce qu'on imagine que mbongo na ngai akina kati obi be mission na ngana sala ero. Là tu confirmes de dire aujourd'hui que mbongo e comité. Ngala sitaba kombo na bi bato lelo bazali na charge ya makambo wana. Oyebi et ana ba vidéo ezapé na TikTok, je crois na télécharger kango so na télécharger kango gloire à Dieu to rebalance yango. Voilà. Moto abande ko senga mbongo ya ba PayPal azoloba. So monique na pesi mbongo te sala o sala na força ki mututa bimisa mbongo a pesa. Ça dit quoi? Et ça qui mbongo na yé tout voilà. Ou bien mbongo ya muta o contribuer des deux, je me suis dit comment kozwa mbongo nanga na pesa na maboko ya bato yo batikala ko sola na Rafine te tia kufi. Ben non pesa contribution pourquoi? Et c'est Rafine oyeba que Sarah Salelenge loko, Sarah Salelenge loko entre temps bateau bazui ba gérer matanga ya ndeko baza bateau bako solana Rafine te ce sont les mêmes personnes ba sola pe nangate bako se servir na monnaie nanga pe basalinga mabe parce que pour muta salo mabe papa mbadinga le roman a senga lunettes na senga bo monde na tango na misuboy eza vision nanga sur le plan spirituel moi so na longola ngo boy na pesio okoki osanga mabobo minga pe misu ezwa parce que ba empreinte nangeza na ko kabela mbana ngati lo bana zo ya sika o na lata été na pesa yo donc ngana kozwa mbongo na ngate na consciente que na ozwa mbongo na ngana otinda ngo na maboko bato balinga ngate babenga ngo sentiment diabolique na osala na sengelo moko na émission en tout cas eza demande soko linga ça to la olo bana bato oyebi bango bie bango pe bayebi yo on dirait o banga ba mona misu na yo ndenge otala bango soko longwa linete sola na bango bie bato balembo matanga po ba mona na pena ke Sarah zo mona biso azo bana biso aza na bobani na cher bolongo lisinga ngo kaka badinga wa jaloux hein on traite nga so jaloux na on demande nga pour nga na sengo longola ça c'est la jalousie. Merci. On se comprend. Voilà. Donc jamais na kokozwa mutoki nanga na pesa yango na bateau na yebi kezo ke na ba bonne mété. Bateau ngana bango toyoka na te na conscience nanga na yebi kinga Sarah to la na zimbo nanga na pesi na maboka bateau kana te. C'est pour me tuer. Et puis en dehors de ça, il faut oublier de comment komelenga bi maman Sarah bon soka to ko cotiser te okoki ko kene ko mona bana ya Rafine to ko sunga bango. Na si bango idée za bien na osalango. Mais ngas ko na sala eloko te sans que na consulter ba héros dans l'ombre nanga. Sans que na parler pe na mobile nanga, sans que na parler dans entourage nanga. Comment nani? Papa Diego Milito. Sans que na parler dans entourage nanga et tant que héros sola total ba paramètres so abi ah Sarah. Ozo botana na contexte moko ke batu balinga ko te oza malemi na communauté. Lelo oyo ko bimisa mbongo ko zo makolo na oki otala bana ya Rafine. Lobi kuna problème e biyo ebi ke ba yo la tsa ke Sarah zo mbongo na ya pesa ki bana Rafine. Tala makambe sali bana ya batu. Donc à balobi nanga bongo abi stop. Je donne rien. Souci nanga nzamba moni yango mais posa nanga nzambe akanisela ka bana wana. Souci na nzamba moni yango nzamba akanisela bana wana avec le temps tout le monde appelle Sarah to la neti so osala ngona caméra ou osala sans caméra ou ketala ondo ba ki famille ne pesa na Kinshasa et bana pele tout le monde ba te wana pesa modifié. Ah nana Kinshasa na okete. Donc au contribuer peut-être jamais. Moni yo sala ngo pona ba to pona mowe. Moni soki nati raison enseigner bisoté. Soki kutu banyama baza ba mete baza ba bato ba na conscience te. Ba eba ke na ko sala boité oyo na ko bimana muninga na mwasi te fona bimana mobali. Pourquoi pas biso ba humain?
oyebi ba réalité nyonso ezokomela bato na vindo mona lelo mutu mususu ana mbongo ebele asunga ata mususu famille na ete mais bon critiquer boyebi pe pourquoi voilà mutu mususu bomona aza très catégorique akendaka ba matanga te asala boyeba te pourquoi mutu ana koma na ba comportement na ngala ki na comportement ya osunga oyebi jour na sunga mutu ndezala ke mutakei bobimina ye muta proposer yo nga mela masanga te ya za ina posa mela osombele ba masanga meli na tango na nga zongi okotiki yo po zongi pa nao mama abanga zobenga e famille mobimbo cheli mwana bango poison comment ça on a expliqué yo tant na komi mwana bango banda yaki na butwa na zo sanza kaka azo sanza kaka azo sanza kaka azo sanza ezo stopete papa ikomi 8h ba mimi na hôpital mwana azo sanza kaka bato babi ba pesi ba mécanisme ya so babi soki eza kwiti il faut mettre la sous bière et simbité asala bon et simbité asala bon ce qu'on a commis le cas zoba ba comme même au partout toke boke na ye toke l'hôpital il faut toke to vérifier loba toke l'hôpital mona kasavubu docteur wana bino et amasanga tellement beau forcé bo pesi na ba biloko mususu bo pesi est compliqué sikoyo tiba tie perfusion poison ezalate na bilo akoliaka onde ezala oyoki mutu mawa bana ba voisin balete ngana na bilo na ndako kamanti sani ya biloko otindeli bana balia bana baleki libumu toilette bakangi ondoki ça va to la pouche komoni ba biloko wana nyonso ivandaka na cerveau donc pour kaba il faut ngapona kaba na komi ko réfléchir rebelle ata o mona mutu penda komeli o sungwa za na pasi mais na omi tu na ngamo nde na okele ko sunga ndeko yo so il problème komi le loba loba na lekisi eti pourquoi ka yo raisonnement et tomba kaka po ya liboso bato balobaka et tombara so kabeli mutu basime parce que na yebi étoile nangé déranger bato je suis mal aimé na communauté congolaise oui étoile nanga et déranger bato tout tala na ba collègue na ba abonné donc mutaza abonné mais azo envier vie nanga aza jaloux nanga quoi pourquoi parce que atala ngande na ya nande na komi et komi c'est monter mamabe or ngande na yaka na ba ambition na ba objectif na yeba il faut na koma awa donc na ya kité otika mutu na réseaux sociaux bango na babone bakomelanga motema mabe donc au mona moto alinga ko to sala eloko te donc natali ba paramètres wana nyonso tout kelelo na koloba bon na ke mona papa papa Rafina za envie asala AVC na ke mona papa lokwa kuna mbongo yoke na maboka banguna o yoke na maboka papa est-ce que ebike kobosa na astuce te lelo na Congo surtout Congo nyonso komi médiatisé na sens ni na koke na pesa ki na coulisse même ko la problème ba yo régler nga na média ça c'est vrai ba ke na nga musika te ba yo régler nga problème na média so to zongi totalika makambo e komi makamba jani maxi tala maxi ndenge suki bolamu oya salaki tala merci ba PC donc léon na ko se décider pe na ki na moni papa wana je fais ce que je peux mais après retomber mon problème mon ko ya boye acharnement moko ya na réseaux sociaux ko mona ta musu leki na ye sarato la wana ayaka otala biso atika mbongo na ye banda pesa mbongo papa santé za rasu bien te ya boka ngandoki bato ebi question liboso boloba Sarah na Rafine bara ba meilleure amie te ba yeba na raté Sarah so courage wana ya otala papa ba Rafine pesa mbongo na ndenge ni babosani ki Sarah pas comme collègue ya Rafine dans longue histoire voilà pourquoi ba maramususu tozo rebriller ba étape te po ba retomber aux onga bien té. Et ça la question moko oyo toko meka to jope point de vue na est obligé té si tu peux répondre. Lelo oyo devant ba caméra na biso Sarah ko confirmer biso quand que peut-être trop 4 personnes interprètent Sarah Asimba Kiss nenga koma lelo pouvoir avoir raison. Ouais. Là tu confirmes que Sarah Asimba Kiss. Asimba Kiss ouais. Eh ouais. Bon. Merci beaucoup. Tout ça la ramsala oyo ya chronique. Mais la Simba on place à bien hein. À ta place à ma bien, mais Simba déjà qui c'est ça que j'ai retenu. Na Simba kisi oui. Na Simba na nzambe te pour nzambe pété. Ngana binzambe te, ngana Simba bunda kisi. Place à bien ndé. Place à bien ngo oza combien d'années? Ya pouvoir éternel. Te ya éternel les arrêter nganga kabata defsaka.
tenga pe na leke pa nganga te na tangeli nganga te na simba de qui c'est bien. Merci beaucoup lui c'est Sarah Tola. En tout cas, une émission pour comprendre comment tu es. Non, il y a lelo, je disais, nous sommes tous salara, ils ont un bateau. On a une question et à quitter quoi. Oui, pour ni elle est bien. Elle est bien parce que son obé kate. Na ba commenter ba ngaba tela biso. Akosi, ate na simba penda kisi. Ngabna na nango. Ah, ça n'engage que toi. Oui, ils appellent anga. Donc na ba retomber nango, na ba inconvénient nango. Itali kanga te noko. Non, il y a un autre là. Sarah, et loko il y a constat au biso équipe na biso to sali. Ba kufa na bango. Ba zo rappel non seulement ba soutien ya mbongo ya nini mais ba zo rappel ba soutien ya visite ya muto atiki biso. Mais ba on accepte biso na régie na éviter. Aza boskize nga grand frère nanga et ça n'a passé partout dans le banda kufaki na mona ka Julien Botala. En tout cas félicitations sur wana. Azana bomoto. Ken Pianaza na Belgique. À côté mbon on a combat Rafine. Mais c'est ça petit le là au côté. Oui. Ken Pianaza na Belgique, Freddy Akimbaza na Belgique, ba Ansuluzolo baza. Donc mais qu'est-ce que fait Matanga Rafine, tozo mona bang, tout autour à cercle na mona ka voyer équipe et l'Axabiso, kaka Julien Botala ni ba bon, je peux pas dire de fanatique. Balanda biso bazoya na Matanga Rafine. C'est dire à quoi? Oui bi soto zonka sima Matanga suka tozu na média Jani Fay. Mais taninga lela maki. Tous les journalistes tozaki wana. Et Matanga na biso te mais. Ya ba artiste comédien. Tozalaki. Batu ba se déplacer, ba faire déplacer na ba caméra na bango. Yango moi na lobaelo moko na réseaux sociaux batu baza ba hypocrite. On y est choqué hein? Oui. Na réseaux sociaux batu baza ba hypocrite. Batu ba seka na Rafine. Ba sala Rafine a sala ba émission na ba chaîne na bango kotsa bambongo. OK. Ba lia na Rafine, ba partager ba bon moment. Mais lelo yo Rafine a kufi. Mais bela ba journaliste ba kenda na Matanga Jani ba yeba na Jani Faité. Ba solate, ba liate, ba sekate, ba melate mais ba kenda ki pourquoi parce que batanga ya Jani ezaki na buzz pour ba kotsa ba mbongo na ba chaîne na bango. Ebele. Marlène Kasanga na Tracy Mbelenga, moi c'est Tracy ba sala groupe. Groupe ya soutien. Et suki wapi. Pourquoi ba kete? Ba sala ki groupe. Pourquoi la groupe Batutu ba na kacha groupe wana bakete na Kishasa? Batutu ba na kacha groupe ba sala bakete. Bakete? Est-ce que groupe ni o yebi ke ba lembongo ya Matanga? Groupe bata Belgique. Dirigé par qui? Magali Lomama. Olobi? Magali Lomama. Là tu confirmes. Yende na nga yende na mona ki a cotiser bambongo yende na mona ki awole ka opesa bato ba pesi. OK. Ba 1500 $. Poye ba ke mutape aba cotiser. Eloranga na ye na simbi kae bato ba pesi mbongo na Matanga Rafine XZ c'est qui na cotiser ki. Alors moto nga na mona ki atangi ba monter bato ba contribuer c'est elle. Mais mbongo et mon na landi sous deuxième vidéo azo sa bato bazo harceler bazong sa bambongo. Abel kangaki mutu na makasi te. Mbongo wana yaki aye to yaki pona obsèque. Tu dois répondre aussi. Point d'interrogation. Donc nga esalinga pasi komona ke ba journaliste ba kete ka Julien Botala tala akomi lokwa yazaki mobala Rafine. Aolela mwasi nae. Mais ba yako sa batu na ba media balinganaka. Yaonga na lobaki Matanga nanga mbadinga na lobi suna émission na yo. Journaliste à ta mon côté. Olobi Matanga nanga mukonzamba olinga zwa molimo nanga. Journaliste à ta mon côté. Baya ou bayate. Et puis na Matanga nanga na besoin ta ya cotisation ya $1 à ba journaliste te. Sore ekutanga na mai, sore ekutanga wapi na maladi na nini. Soki ndenge ya Rafine zaki na poto ti baba iso ibatu ba monanité l'état tumbaka et l'état tumba. Madame l'état tumba. Bato ba mitema mabe. Comment koko matina niveau ya koyebisa bandeko na yo ba te ba bandeko na ngate tizongisa mo ba collègue. Ba collègue na yo ba kunda ote. Mo wana nde simbi. Ba kundanga ba ndeni tolingana te. Okundanga so na kufi.
Au moins, tu seras à côté de ton vivant. Tu as un peu lingoté. Tu as un peu de pénaliwana. Il y a un peu rafine. Je dois revenir. Donc, rando na bangoana. Ezarati na kati. Il y a un peu de manifestant. Voilà. Saratola, et loko yo to monaki tang Jani akufaki to monaki Yann Limo salela qui attaque artiste comédien humoriste. Ba te belé baloba ki surie, ti Yann Limo si aseke bembe yope. O melaki champagne na matanga rafine. Mais bosuki wana te na image moko o lelo ngamo na vandi Nathalie Karine Mokonzi. Na champagne, bon, continue. Ça va. Na mela nini? O mela champagne, jour rafine akufaki, ba vidéo eza. Jour akufete bon. Na semaine. Ba période matanga kaka, hein? Ata siko ba kunde lelo. Ba kunda lelo déjà le 31 du Masampo. Lelo da to le 31 déjà. Ata siko pe na ko fungola pe champagne na meli na ngapeka. Te o mela ngo pona matanga to be o beno pona. Question fa ko tuna yango wana. Ngala ke Belgique. Na qui invité des marques, il y a place na kendaki. Voilà. Ba offrir nga champagne à cher. Na melate pour rafina kufi pila ngwani na lati. Ko ezaki cher obite wana matanga ndeko na yo ko. Te ata papa na nga mutakufi mai na melaka. Pondi ma caméra. Eza symbole à relate. Non. Eza symbole à relate. Oko pona nini to kufela beaucoup feli papa a. Batu ba obeta musique ba obina a. Ezarani ba sepe na liwa. Non. Eza Mwasi ya Kongo na yebi omoni pasi na bilamba ya ngwanzo sika boutique la rose epangu sabino maya misu poawa bazali koteka biloko ya kalite baroba ba soirée de gala pe bilamba nyoso ya ba mama oyo bolukaka ba femme d'affaires ba député ba sénatrice boya kolata awa bilamba ya valeur bilamba ya classe na bino oyo soki mutu atali yo ameli mai akumisi nzambe atuni akido cette belle femme po bilamba etekamaka awa ezali bilamba ya kalite bilamba oyo etekamaka na boutique La Rose eutaka Europe États-Unis Afrique du Sud tout ezalaka bilamba ya original awa batekaka bilamba ya kalite baro mpona bamariage na bino mpe baseremonie mosusu soki okoti na boutique La Rose okozala mobimba mpo batei nyonso ezali mpo na bato ya minene boutique La Rose abosani bino te ezala ozali na tei nini awa soki okoti okokuta bilamba ya tei na yo bokanisi esili tan na boutique La Rose bokokuta basak ba chaussure d'homme ba parfum pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ekosala ke mama ngenge abenga ma femme de valeur ozali ministre ozali député ozali sénateur homme d'affaires olingi mwasi na yo alata barobe ya soirée barobe ya qualité pona ba cérémonie officielle awa soki oye okozala mobimba otuninga adresse boutique La Rose eza nango esika ya kobunga te soki kaka okomi na numéro 167 avenue Louvois na commune ya Kinshasa na quartier Ngwaka oza mobimba oyo wapi référence en face ya Kalufungula boutique La Rose bino nde boye kozongisa lolendo na lofundu ya mwasi ya Congo et surtout basi oyo balela kolata ba haute personnalité na basi ya classe et anormal kisakata na kiduka ya bilamba ngwanzu abu pia ba mama nyoso na boutique La Rose keyo deti biso bangala tolelaka na koyemba na kobina ezani tosepelaka na baliwa matanga tolale bembelali awa bato ba omela diamba bato ba omela lotoko bato ba omela bagene bato basali ba kwenkwe na bango ba omela ba bière balambi ba pondu bato bazolia ebembelali awa bato ba omela ba café ba cha diamba. C'est normal. Ce que yanga na pile yango eza ya nini na kufeli mwana to nini ponga na mela champagne te place ba beng singa. Na mela ki champagne eza invité ba beng singa non Saratola ya cause invité de marque. Na matanga kuta te ya na yo kolia o romela. Soto uti matanga tant tozonga to saka fetiti. Kabola sucré, kabola bière, kabola nini mais muntu to tika sa nini akufi.
Ce qu'on pile bangi wala tsangane tiani. Pour ba msupe ba mela ke na caméra te mais yonde choqué batu pour la na caméra. Et puis batu fo moni congolais à moi zoba moi trop beau ça peine fort beau c'est. Tu peux retracer s'il te plaît de dire qu'on zoba s'il te plaît avec tout le respect. Nani papa dis merci. Oui. Moi ndé tozaka. Toi na majorité. Na bateau bazapé correct. Okay. Mais la majorité ba congolais bande on a so ba congolais ba moi zoba na sens ni nga s'expliquer. Ba net yonga na to sara live. Yo surtout ka ikuto bi sara nzoko lexanga surtout ka kino na moni ba appel na moni na sauta la live à Raissa Pindi. OK. À l'ensenga demande. Na koti na ki de na verre à champagne. OK. Na ça l'hypocrisie na kata parce que ba moninga déjà. Pour na koti automatique. Tant na koti ando tu na ba question lokeza ki de mama kele mo uté ko bima wa ya matanga te asala boye na rafine ba ebanité. A poser nga question bi dada. Toi na matanga yo zo mela champagne nga bi ba inviter nga na sana pilitin. Soto bitola na nata normal rafine meilleure amie na ngate to mona na écoute té. Boye. On s'est jamais vu. Toyebani pété. Mais par compassion, il y a collègues. Nde tolinga to soutenir événement ya matanga mais bato ba uta ki camarade na ye baba kinga na ebiete to kotate. OK. Skonde ba beng singa boy na kendete parce que Rafina koufi. Est-ce que Rafina oyeba que Sarah avait fait des sacrifices pour moi? Azo ba sou eloroté. Et non ça le loro monter pour na prouver bato. Siko est-ce que place na vanda ki na matanga? Na ina matanga te? C'était dans un restaurant. OK. Restaurant et sangani na bar. Yebi sangasko matanga ba melara mutu champagne, so ina vandi bo na bengi champagne ya en tout cas na mela champagne pour Rafina Koufi. Soit na kene matanga ya Rafine, na leo matanga eza nga na commander champagne, na za ko mela nde baloba ke Sarah meleli Rafine champagne. So peut tozongi na temps normal. Nga na Rafine na réseaux sociaux, tout kala osonate. OK. Non mais laisse ko champagne. Mais na bateau so ba Koufi na mela nga champagne. Oh. Ouais. Na chronique. Na chronique. Nandet banane mi baleka oh. Nga kutu baliwa batumsusu na yeb sanzambe merci parce que olongoli banguna na ngai. Saratola. Obisoko eloko yo ototanga da ba kombo mususu mais na kwa nazali na question na posaki na biki na ozonga na question na. O so ba kufi o mela champagne na monete. Po na biki yo za. Na tanga ba kombo te me bato ba yebi binemi na nga ba yebi ke. Oza komi binemi. Na fuka mapenza na. Ba collègue no ba si premièrement. Ba 5 na fuka mapenza na binzambe. En tout cas merci parce que olongoli banguna nanga obazako combattre vie nanga na bomoi nga na yebi collègue mutu aliboso oyo lobaki na monde ya biso ya presse boko yoka na te choko kufa e Karim Mokonzi wana na ba to yoka na te oui do yeso akufi komela te komela te na bika to yoka na te ti to soka kufi oyoka passe ezate Sarah na lobi bana bandeli ouais soki Karim Mokonzi akufi oyoka passe ezate pas ezate soki nene ya keliko akufi pas ezate papa soki Jaël Chaud pas ezate soki Manike pas ezate Kisinzora pas eza Odile Manzaka makasi pas Bloland pas makasi Grâce Tem pas oh bato ba ko sabino na télévision ya osala hypocrisie kenga soki ba fingi nga na limbisaka nga na limbisa ati nga me mararando na ngati na ti yo peso moninga na kufi avant yo mais no champagne donc bato yo tangi wana moi je cite aussi j'interprète Saratola soka akufi et soki bayate akufi baye a okende ate grâce te mona na olela pena makasi Odile Manzaka pe pasi na mutema ko cha bango bate na liwate pardon na yoka de pasi kozo bango exemple mais so bato yo bi ke so ba kufi pena ozane sen genre elo ni oli ate na mokili o te na ozane sengo te po ba sepela na liwa bate po nga pena kufa mais je m'en fous na bika gloire à Dieu Karim gloire à Dieu Jaël gloire à Dieu comment est-ce que nani grâce temo eteye ko tolo mola ti ko cha bango be exemple yo kabeli ba liwate mais bon ba kufa mais ko tchaba exemple na bangote merci tomoni sorti moko ya vidéo yo tota e oto bimasiko yo Saratola tomoni Karim Mokonzi Ansiluzolo oza artiste comédien humoriste congolais baki ko somba bilamba ya batu oyo
bakolata na matanga basombeli Ken Piana basombeli Prince Bakali basombi na string pour na Papa Zahir. Image wana choqué batebeli na ba commentaire comment ba somela mwana mobali string balobi ya lingami mo pepe image wana salonne ba confirmer bisoka jazz des fois olobi jazz des fois ministre hier obi ba ministre otalo obi ngako na sepeli ministre na sepeli pas ministre olandi alobi nini en tout cas des fois $15,000 maman $15,000 so na ba mi ba na ofuta 15,000 wana jazz dit nanani lekechu basi beleze jazz lekechu okiti fois tombola pena mura ngala ko jazz lekechu mura ba ngone ba futa ba rezi matama nani susu te ba rezi suka ba rezi matama ala matama ta ye ba futa nani susu na bosani nani susu so na bosani pe bon ekoya na ba basi na ba basi te hein na ba basi na bosanaki obi natala kosama boye baza parmi bato yo le pe basal fierté internet Joyce Malika soka kufi osani non lela oh lela ba ouais ni no se planong pa Malika na se planelo te et pas Joyce Malika collègue na se planelo te mais soit kufi non lela on se planelo te pas né elle n'est pas attirante non se planani Sarah na se planani non découvrir yote odile na se plana na se plana tai na na se plana mbinga o ya zali na ba mi bato yi bata defa boda ba basi o ba osala la loi ya ministre eza banani te Malika changea azaka pe des fois mais te Malika za des fois a marié te azalaka des fois nga na salele émission na ba prévité papa a changea yete après il a changé donc ba o ba futa mbongo pas l'état des fois na ba basi pour mi ba de otangi Rémi Kofodo je te salue mon ami te Rémi a des fois te nga la boîte qui ka Rémi Rémi a rendu un rôle des fois oh na bi na boîte qui Rémi toki na ba basi nazo idée ba basi kuna ndo bombie te biso ba basi toza pe na ko ngana ko yede na ba kombo yo osoye lobiye mais kana Sarah Tola des fois vrai ou faux ta nalala pembe na mobile na ngana sali peka o vajana ete kasi nakenda pour moi ça on libanda voyager jamais moni mbanga o ngana na réseaux sociaux nde na mankara batu respect na respecta ya mutu te nde na mankara batu respect na ta na respect mutu te batu tu wana liko na simba fere na simba fali na simba ba wa se wana kutu pamba donc soki nazai muta ba ligne wana ebi mission so nga venger mutu bachela biso ba piège OK détourner ba chelo moi c'est pas na mbongo ebele so na kati ya des fois ba chela nga moi si moko na la rebele ponga na Holanda la tango na okende ba ata ya nidité mais quand même ba capture na ba preuve ça nini et obima selon na sepeli na Sarah Tola ayebi ke na moni na bango bana basi baza ba lesbienne te bana mibali nde ba des fois bana basi bozate bino pela bo bien te tozalaka mais to changea bozalaka oui OK bato batika bazonga na bango na conscience moi to tcha bango na ba efuta bino nini tant bozo sala mabe futa ka mabe yo pe donc kutana de avotika tenga sala ngote bo banani oyebi ke baza sala batika te na protéger bango ba batnanga boyo bato na yo baza sala yo sala ti bozo vivre de te ba batnanga na sens que ba batna solana bango bien lelo na tumba bango te ba mi ba no solana bango bien te bon ba PD qualifié yo vanda totala PD à Lekechu azo réclamer bolingo na Dacosta s'il te plaît papa bongam na loba papa bongam na loba to ye mom ta loba kaza PD bimana Dacosta yo tale mission te Tiko ça semble ko papa te Dacosta moi mobali vraiment Dacosta za mwana mobali
nalobi te d'Acosta za PD mais yo tala leke chuta za ko confirmer ki PD na ye ke abimana d'Acosta moi mobile zo confirmer moi mobile mususu abimana ye o tala te leke tu zo benga plus de 143 comment ni anani n'habite code ya mboka 240 Willy Musheni est-ce que yondo za boy oko vando bando kumisa moi moninga no mobile etolomo nga na okumisa sexe moninga na nga na mona onde kasi tuna lekechu etolomo yango lobi ba futa mbonga leta 15 000 papa ministre comment ni nani pesa comment na bele la inanu ngamo na sala liste papa ministre oh on a la liste oh liste ba des fois ezali wana na ba journaliste oui bona ba théâtre na ebi fina bango te ah na ba théâtre ezela j'ai sali mon ami Elonga Kala je te salue hein ezela na ba au sala liste bon ane Elonga Kala yango nazo réfléchir nani oh na ba basi na kota te te ba basi na ebi te yo zo protéger ba basi ndeni ba basi na ebi te ba mi bali toké côté on a ba vidéo ezabo comprendre comment ni nani malheureusement baza tozo luka bango te bazali ya libandi boy oh comment ne ki manga je m'entend parler aza na libandi des fois kaye moko des fois comment ne ki manga papa ngo ah papa bon tonton papa tonton papa tantine merci je dois retourner tout ça on a luka komole kona ko tike buite bon Pierrot Ndomba cité mais comment ne peut dire banda na paix je suis au sein comment ne ana libandi boy mais so na tangi batu balela mingi pour basa poto pe balinga ke moi mingi mais ngape ake papa ministre tianga ta côté à recensement ya ba PD ya ba des fois nyonso na ba basipe te ba basite oh yuzu protéger rabino poani ba mi bali kaka oh ba basi na bosana ki nani Makolombasu c'est qui Makolombasu fi alata baba na sa moya Congo nani yango wana so bien taliwa mais yo banga mutu Makolombasu boy makoba pote c'est qui là auta mu dansa pa kofi abinate c'est quoi le la sala msani comment na mikoti comment les nani yep saka azar peme na miseni faire batabongo kutaba kapa faire OK et na bosani pe nani oyo boga de la presse des fois na bosanaki obi que orchestre jet set na ba PDT obi obi orchestre jet set a fait régulier na ba PDT obi bon na yebi mais est-ce que zo yeba peke moto ayebi jet set ko lekanga na Vasco Mabiala zali ngana yamba Vasco elo etonanga ya Fredi Makola des fois ngate Vasco aloba na mission ngate alobi ya Fredi des fois tu sais que siko ngape na yebi na ngate yenda zana bango yenda so bimisa liste ba des fois directeur artistique abi des fois na tunenga bia solo ya Fredi ngana yebi ya Fredi alinga basi mingi na yebi na moi ba 2 3 camarades et puis ya Fredi na yebi asako bimana cousine nanga eza ko kotele te nga na yebi azako bimana cousine nanga Fatou Sco li sola des fois donc il faut vérifier tontine il faut vérifier te ko kipe ko zala ya Fredi pa lo ba mingi obi ko lekina ba kese belé na nini obi ko lekina ba kese belé te na maison mère des fois nani te biso kuna des fois te olobi papa des fois na quartier latin tika Pépé te tika te na bi na quartier latin Pépé pardon tokokola to yokate on dit mission yo le ko changa en danger toni na so non
bato ebele baotala biso to comprendre le monde saka oyebi soki tozwi chance ozala na olekala baorchestre ebele esengo na biso nde yango wana oyebi basecret ebele tokoti na ona badefwa ndeni nzambe il faut comprendre awa 100% star tobimisa place osakana bangambo ya Fredi ngate ya Fredi ya Vasco mutaloba l'émission la nga la lobi kaka mais nga na confirmer te nga na yebi nga pe na confirmer te nga na yebi na nga yo ozaka na basi na yo ebele. OK, je dois quartier latin ba defa quartier latin. Ah papa bon nata normal yoka nde to yoka ka eza na ba confirmation te nde to yoka pe batu balobaka na yoka pe bata quartier latin comme si ba finga oh pepe abimara na ba musicien. OK, wana eza ba les ondi to pe na preste hein BCBG ba defa baza mais ya BCBG pe ba kosa makasi ba kosa o ya Seguin mignon des fois tenga na tula yo po tamula pe na te ngande na ebite mais o to yo kaka biso nyonso ke yo kaka on vérifie ta faut citer ba tenga na confirmer peut-être na lobi ka nde to yo ka na ba masolo ya Seguin des fois ya papa chéri des fois ya nanyo des fois to yo kaka ya na ngona ba preuve te. Pour papa chéri, Anabasi na ebele parti par là, moi en tout cas pas où t'es ça réclamation d'amour. Monique, ils ont confirmé ce qui des fois té. Moni, des mon pena ya Seguin, Anabasi na e abotana petite nanga, Lauriane Masela. Na moni nanga pe qui des fois té mais des cas batu balobaka. Est victime? Est victime. Des fois ça? Té. Olobi? Té. Attends un soupçon. Non yoka té. Té na soupçon na yoka. To yoka kabisa so finga fali des fois. Mais nga moko na témoin ya oboya ke fali ça. Je ne l'ai qu'à otala yo. Te nga mo na témoin ya oboya nanu ke fali a des fois. Fali a mobali. Yo na ye ça va. Non na ya fali. On confirme que mobali pena yo na ye ça va. Te ya fali a jo. O meka pena. Na meka te wana ya na ngato meka nde. Mozara boit. Impidique wana. Komara o ya na nga. Wana ya na nga mais vie nanga a des fois. OK. Ye pena na omelambundo. Des fois. Via Joe. Via Joe. Latin Wata. Tantôt des fois. Tantôt na kachikachi. Ça va que le bien te. Qu'est-ce côté monsieur? Ya ba nimo zo ki ten ko lobe belé awa. O pe sa précision na ba explication. Mais il y a la team Wata. Au monde aux 8 ans tantôt. Moi que félicitations héritier Wata na be. Côté mususu des fois. Nani? Côté mususu. Nani des fois. Côté mususu. Tontine. Nani? Hein? Nani? Bangote. Oh, te tolobela leader te yo mto ndo comprendre place au même biso et la place muso tanga ba leader côté muso tanga na ba musicien so na la team net na la team héritier yé koza ba des fois na photo expliquer en op OK pour ça des fois yé akoma mwasi na ya bimana ba pe net ku na skweza ndeni héritier déjà yé moko des fois lukuta so ba héritier PDA voilà azangote so pona yo ngate mende toyo kaka il paraît là on a ba preuve te yende abimana ba des fois merci beaucoup meni ezande na ba preuve te po ba vidéo héritier nyonso to mona ka bimaka on dit ça lokuta oui ba ke ba otala yo mais justice à Maëlet, quand on met il paraît, il n'y a pas de confirmation. Merci beaucoup. Merci. Mais ce qui est vrai, voilà. Il y a héritier pour la peine à la moi Mbondo. Ah. Papa, tout ça dans ma vidéo, 4 vidéos, mon bimba. Ne me lâche pas, ne me touche pas, ne me quitte pas. Au talaté. Merci beaucoup, Elsie. Merci, Denis Natou. Merci, nous avons le temps. Kasi on a tout nat. Il y a héritier na penda. Mais nous avons des preuves. Oh, tu as confirmé si que oui, nga la tuna ki OK c'est autant ni maison mère il y a héritier pe na Melimbondo yena fali to Melimbondo mais ba misusu
Vidéo moi circuler sikoyo. Mususu pengate parce que tout kaka. Vidéo moi circuler sikoyo na internet ba te belé ba bete mabaku seriango Saratola. To moni directeur a opé sa danseuse Biz. Ya edi badiata. O moni yango hein? Na moni. Sur vidéo na salon ndeni. Te ya edi apesi Biz te. Asaini. Ayambi danseuse. Après akiti sie. Akoka ko na podium te. Et ambiance. Ça va protéger orchestre ce soir hein. Et comme ça ma vidéo ça se voit. Ba la samson na régie la vidéo oh vous voyez pena bien. Tala peut-être mon a été tala ozaï na poto tala na. Tala vidéo oh expliquer biso. Azwi leki podium leki mutu na mutu. Ya tala ne tala. Kasi mutu na mutu kasi position azwi leki mutu etutani. So na bateau ba olo ba ka pesi bizio olo ba. Te ya edi infidélité na ba danseuse te. Abaza na orchestre ba. Na ba nani? Infidélité na ba danseuse te. Na ba nani siko? Hein? Aza infidélité na ba nani? Na yebite me na ba danseuse na Melika Mbondo. Orchestre yaya. Ya edi moni bateau ba gérera ba danseuse. Orchestre wani bani. Na kishasa? Orchestre fali ba wana ba danseuse elika. Ba nani siko ba gérera ba danseuse? Papa. Tika ko. Zana ba prefet. Ba nani ba gérera ba danseuse? Tala. Banani ba gérera ba danseuse. Elo na ngo vérité banga. Tala ya Sandalina. Albani. Abimana vie Kofi Pepe. Te wana bolingo na bango libandeza. Ya zaina. Te danseuse. Ah OK. Basi beli wana ba Pepe. Ba welela Pepe. J'ai la leka na émission. Allez là, Alexa biso au bord à Pepe, ça fait les lignes courbées. Qui était là? Ça va, on passe. Il a fallu, est-ce que Zali? Merci. Merci beaucoup. En tout cas, Saratola, lelo maman nyoso komelio, vous avez mis na continent Europe, na Belgique. Au Kenya ko sala nini na Belgique. Place aux vidéos au ezoki, c'est pour restaurant na Kinshasa pe restaurant bieza. Mais zaki na Kinshasa te. Oui non ça. Non, t'as un lunette na répondre à la question. Ça coûte cher 900. Bien ngami il faut $900 de répondre. Déjà. Te na répondre webi na bossa naki. O bossa nani? Nazaki na moi kwiti. Ya avion? Oui. Fatigue. Si on a fatigue. Nyonso nazolo ba c'est fatigue kaka. Moni fatigue moi zaloka kwiti. Voilà. Nazo ba suna ba kombo batu bangana na tangite. Joka ba des fois bazali ba kisi njora. Te otanga ni kota ba mibali. Yo ba basi ba kisi bazati. Ba dobo zila bo excusenga. Na ki na kwiti. Côté na mino pe baza. Te na ki pe na kwiti. Côté basi pe baza. Suti bino na TikTok. Na tanka ba mibali. Otanga ba mibali. Te ba mibali pardonnez-moi. Oh bazate hein. Ezaki erreur kwiti. Te ba pede na ba leke chu bazali. Ba mibali nde mususu na tanga ki wana. On dirait bazate, on dirait kwiti kaka. Nani azate? Ba Kevin Panda PD, les jazz PD, na Matama Barizi PD, na Moura PD, na isusu. Toké non Yolanda. Bango wana penzande confirmé. Oh liste na utinde la ministre. Sko kota bana basinde na bosanaki. Bazate, kuno bayi bazate. Kisinjora. Lesbienne. Des fois te maman. Maman, ça veut dire? Des fois, Kasi on a le batoké. Qu'est-ce que c'est? Il y a ce qu'on a certifié. Na Sokoda ou na? T'es certifié quand on a les démons. Oh. Oui, bien association on a été. Si on habite les kits. Donc ça va toquer. Il y a ça certifié. Kisinjora. Il y a numéro 1. Numéro 1 Penza. Kisinjora. Numéro 2. Non, il y a Sony. Te loba. Ngali on a fait. To banga bango te. La télé lunette. Camarade n'a été non quand Sony. Oh. Toki aki camarade te atolo na musala ya. Po bo baby si musala. Aza camarade n'a. Loba kaka. Kisinjora 1. Bon, nde na yo kaka. Mena pena ba prefte. Odi le manzaka. Papa. Oyo kite? Te. Tala, tika mama vara mafanda kimia. Te nabi na lo ba balezi bien. Nabi ka na yo kaka, mais j'ai pas de preuves. Odi le manzaka? Nani? Karine pas lesbienne. Karine nani? Ba Karine baze belite. Oh, ya makolo X.
Karine baza ebele Dino Masampo. Oyo yo kakasi. Oyo abwakaka photo na ye ya sex tab pour sa succès. Asala msani. Chroniqueuse. Chroniqueuse? Oui. Karine, chroniqueuse. Ou azara ma héritier. Héritier à Balatin? Ah, l'ikang na ye. Instrument de plaisir. Il y a Watate. De plaisir. Il y a un instrument de plaisir à Watate à l'époque. Ah, tika, 4 émissions. Oh. Mais expliquez-moi comment mon bimbat. Ah. Où bangani yo bio. Wa pesi mo bali ne comme ma fils. Ma fils. Azu papa moi na commissaire ma fils. Na bakaleso ngenza. Azambo. Ambo mona Ken. Belgique. Ken il paie des fois. Ken peut des fois. Te akomi po babi papier ngunda Ken andimi na ye aka des fois. Sko. Ça va toquer. Bah c'est de otangi misato. Ah yo kala expliquer ngunda Ken. Ken des fois. Ken on dirait Ken na confirmé te ndeka to ki ba masolo na kina Belgique. T'es pas comment? Yo kate Ken aza des fois ya lokuta mais choisate po ba fungoli déjà sima robinet. Ken akinde ko bwaka ngunda zo simba te ba tedi ebul bwaka ngunda na des fois nde ba jazz bazwa mukanda. Na baba. Ken akantia ka kokelo bana munoko kaza des fois ba opese mukanda. Nzoka batindele ba tester. Na poto kuna. Oh, faut pas tester oti. Oh yo yekana munoko boye des fois papa. Batindela Ken 3 testeurs na journée moko. Ken a bel hémorroïde. Mablazo biso. Ah, c'est internet en baby. On revient. Bon, Ken a ebisinga azana des fois te. Asala ya nkapona mkanda oui. Ouais, ça va. Baba c'est quand il ka des fois. Bon, wana mto yeba. To longola. Baba si ba misatu déjà ba komite. Otangi Karine Mokonzi. Glo te Gloria lingama kama mibali makasi. Olobaki na nkesi nzora na nani? Na Odile. Do ba misatu kaka. Tezela. Des fois. Na poto pe ba des fois na ba des fois ba kuna epi. On a bi na poto basi baza. Bango na ba des fois. Te na na bi ke basi baza. Ibali baza te. Des fois. Oui, na poto. Des fois ka. Ah. Zela. Net bato pe baza mibali baza, bato pe ba na basi na bango baza. Des fois na bosani nanyo. Akomba mona ngokimi. Makolombasu de otangi des fois. Makolombasu. Ngana oyeba otanga ko mutu makolombasu na oyebete. Alata. Oyebeta identité na été ya baba. Na sa moi makasi ba rolata ba. Na yebite. Ah. Tikaka. Loba na réalisateur no Alexo. Pour ebonga faut yeba rabat. So bazolo ba no faut yeba rabat. Ya Virginie Manganga des fois. Ah. Sarah Olobi? Eh, ya Virginie Linganga. Sarah Tola. Ah. Katara émission. Pour ozaela posa to sur la vérité. Et na moi na cholingi sous vérité te 4 émissions. Te émission serait comment? Des fois linga Sarah Tola. Oboyo bondima. Ah? Oboya ko bondima. Bon, à l'époque. Bon. Pour Akaba ya Virginie. Oboya ko bondima. Ya on a zolo bati. Ya Virginie Akaba makasi. OK. A opesanga ba cadeau penza. À l'époque. Bon. Nandima kaka pona ba cadeau. OK. Mais nazako kima ya Virginie po namona ke e moloka kachère. Ça va revient. Mais na ebite so atika po ba ebisenga pe mikolo azuma mutu pe mena faire ndenge opposant na la team na yot la team c'est ndenge opposant mbali na la team ndenge pas une grosse affaire mabe ça te bon ngana mbali na ngato lingana ngana zaina la team te bobanda ngaza ipa fali tango ye la team ndio osana to sa ka bolingo olonga la team poani to sa ka bolingo yo kana na office explication to sa bolingo téléphone après onga moyena kutana na ye ezati pe moyena kutana nga tango ilongwe kuna oye la team to sali pinango bien yango sala osana nini
toke na biso yango président la team asepelaka nango te merci malheureusement koseka non Virginie po yom to bandaki makambo wana tozo te Virginie oh esili te azalaki na deux fois nga mona kuta deux fois esimbaki ya Virginie tendre moka ndenge aloba wana saka tokozonga na émission nazo expliquer au Virginie natikala nga toyokaki sur na théâtre naloba no ndenga bandanga je t'aime oui toyoki déjà Virginie les zibienne ndenga bandanga je t'aime oyebi merci oh mais nazo expliquer ndenga bandanga koloba je t'aime angoji on olinga mama mingi yo biotikati oh Virginie na amanka yo ah mawe zongile kati tika Virginie vanda komi na ede moi si avie na biso nani ababotole o mwasi mawe te ya Virginie nde mobali yo zai mwasi Pour la réussite de ma manifestation et ma événement na bino nyonso boza la confiance de mandeko ya agence événementielle Divine Merci Agence oyo bazali kopesa bino ba service ya qualité na ba masolo etali décoration ya salle pour na mariage coutumier civil religieux to pe ba manifestation na bino mususu bazali pe kosala location ba kit ya qualité et bongo service traiteur wana kutu tika na yo basani ya soin ya qualité oyo ba invité soki bazali kolia bazali ko respecter yo kolofeti bazali pe na ba instrument pona ba événement nyonso oyo kozala na yango olingi organiser spectacle to pe événement moko ya munene bandeko ya Divine Merci Agence bazali na ba service nyonso oyo ekosala réussite totale ya événement na yo tala bakosa bino te olingi fete na yo to mpe manifestation na yo ezala lokola ya Hollywood to mpe bainvite bakende na sango ya malamu na manifestation na yo une seule adresse benga kaka bandeko ya agence événementielle Divine Merci Agence bango nde bazali na expérience pe bazali kopesa service ya qualité pona réussite totale ya ba manifestation na bino otuninga adresse baza na bango esika kobunga te na ma campagne na commune ya Ngaliema soki kaka okomi na la source numéro 1 bis oza mobimba oyo wapi angaye pona réussite ya ba événement pe ba manifestation na biso nyonso tokosala kaka confiance na bandeko ya Divine Merci Agence bango nde baza na maîtrise ya masolo kitoko oyo wapi mafuta oyo wapi bafeti nyonso ezobima kaka lix boye nde ezalaka ok bon comprends pena avion liboso aboyaka azalaka te lelo adisiko ya ndimi merci beaucoup revient na ba théâtre so na ba basi lesbienne ya Virginie alinganga nde tema azokaba mingi yango kendaka te na kenda te na ndimaka ya telefone ya bakado so abenga na kimi pona zo amoni loka Kacher Chris Benoit merci na théâtre ba basi forma Chris Benoit merci na théâtre ba basi na théâtre misa tukaka oyo yebi confirmer biso ba internaute ba otala bon ngana koto ya ba comédien te ba comédienne na koto ya bango te oyebi te ba lesbienne monde na baza oyo karapete bon ya Gabi te ya Gabi na ondima te po ya Gabi azolinga makama mibali makasi azala ne ndumba makambo wana biango te et bon yo kaya Gabi e mota lo ba ke alinga baba alinga mibali azala te ndumba ye balati ke identité ndumba yo kate balati sai mazabo te lobi ye moko azala bongo ye so bolobi ne ka makama mibali ya bundisa ba mibali na baba aloba kate ye to longo skona ba balezi balezi 7e baga ya bongwana ye pena muntu abongwana azongila ngo sutende mona yo ok te nganga nazala kango te ponga ngana pesa batu ka devoir to lekate oyoka te on dit suyo yoka 7e matanga basi na ye batu pe bayebi bango
ngana munoko nazara nango mukolo mutoko yana ba preuve mambalo ba assure nga munoko esili. OK, c'est vrai. OK. 7e à bongwana ba o bazana otuna. Mame pela. Oh, ti le lazalara? Yé pas bongwana. Mame pela yo lo baka bato ba bongwana ndene. Tantine tonton. Tantine côté à c'est ya ndimaka na ye. Te aza tantine côté à non. Mobai na ye. Ape tonton côté mususu. Yaza. Surtout train moko pena na théâtre o yebi pena ki ye pena abongwana te asa lesbienne za netina. Ah, moko ka. Bon na yo kaka. Mais na ba preuve. OK. Na oka batu baloba sila. Mais ba preuve ezate po nga moko pe. Non, na monati. Donc, bato alobaka sila lesbienne. Eh mais na moni ndé na ba preuve. Ça va toi na Belgique non sani. Voilà. Nakendai forum ya ba femme entrepreneur. Voilà. Et formation. Et cette conférence, oui, Okay. quelque sorte formation. Et na kacha forum wana, zaki organisé na fondation Neema ya madame Ketia Olangi. OK. Et le quoi babengisaki ministère de l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises. To présenter qui ba projet na biso et ba pesa biso ba fond. OK. En tout cas, un grand merci encore une fois à la fondation Neema pour l'opportunité wana mune na pesa kinga. Et puis bah ko remettre biso ba certificat de reconnaissance étant ba femme entrepreneur. Vous avez reconnu sikoyo que Sarah Tola en dehors il y a musala ou abaner musala où ils arrivent vraiment na papier vraiment te. Te yanga na papier. Te et combien de sikoyo. Ah OK. Sarah liboso za na papier to l'accès biso na caméra te. Ah na zo ba papier belé peut-être ils au courant te tamsu yango. Il y a ba bon oh lelo OK ça la formation libanda. Vous avez qui na ngote. Vous avez mbadinga zalo penales. Voilà. Sarah Tola na bateau ba otala yo oyo vraiment bazwaka ngo na valeur te bazwaka to ko ba nonné lelo na TikTok mo na pena mutu mususu a osala kopo yo sala ramé azaya ngo na papier te mais yo lelo et macho avio OK pour 22 semaines 3 semaines ya formation rolo banini na batwana. Bon en fait moi je parle plus de l'entrepreneuriat hein, Okay. parce que médias oui c'est vrai mais oh naza lelo ils entrepreneuriat. OK. Bato belé tant ba pesenga brevet bato na salle baningani ah Sarah Tola sala nini entrepreneur ngo eza nini et moi bato ba ebeza quitter parce que naza na ba entreprise ezo porter kombo na ngate à part fondation nanga. Vous êtes déjà dans fondation? Fondation naza nango pendant des années donc tant naza na YouTube j'avais une fondation qui manquait des fonds pour que na établir un projet. Donc tant bato ba ka moi na binga naza na ba entreprise où eza reconnu na ba bureau ya l'état nyonso ba yebi ke madame Sarah Tola nde kolo eloko sur papier na ba bureau. Mais na visibilité na pesa ngo kombo na ngate parce que so na tchango na kombo na ngam ko na vendre la faire ba fa na faire bon somba faire ça là mukono vendre la fali ba fa na fali ba otala ba somba te mukono vendre la coffee ba fa na coffee ba somba te ça manque à gagner. Alors ba te ba yeba te pourquoi na beta ratolo sur l'entrepreneuriat parce que na entrepreneur. Merci beaucoup Sarah Tola télévisée Zarangonga ba te belé. Et puis toi na forum ils ont organisé na Kinshasa à mois d'août. Pour former 500 mamans gratuitement. OK. 500 mamans gratuitement grâce à la fondation Sarah Tola. En tout cas, bon raté opportunité OT parce que ba maman belé na saki vidéo moko na libende à Belgique na Atomium na lobi ba tebele ba teka mapangu po ba ya okangaka photo place au mokili ba yebaka ya kipoto. Ba tebele ba kanga kopa kangi pe a business azui fonyon so aluki na nzela poto so pe ba teka mapangu ba iskoka bango ba mbongo ba kenda pe pour na place. Entre-temps, au commissaire entrepreneur, au salaire entreprise na yo, au banjo travailler ambassadeur respecteur peso visa sans que on y quoi. Je ne me sens pas là ça biso bon peut-être Sarah Tola o lobate pour asala kité on a alati lamba noir pantalon jean
na simane bota libende oyo bato ba la Belgique ba la biso voilà équipe ezo la biso na région wana ana ke na poto tamsu na ngana koma ona za lelo te voilà maintenant ça kayo entre temps bambongo bande on a biso ba ba salaire na poto na fin du mois ba sikala na lelo te ato yoki na son ke ba foutir 3000 ce qui ba facture 4 kotika ta na 500 o somba le panguka o tongandeni donc ce monde on dit bazo travailler ka pour na mundele nda bénéficier entre temps so mi comme si boss ya entreprise na yo comme entrepreneur au vivre ba vigno sozo rêver au tambola bamboka nyosto au lingi alors 500 mamans toi on a besoin na bino déjà lien ya inscription ce soir déjà aux la diffuser na site internet ya fondation Saratola. OK voilà Saratola to aussi sa beauté Nassi nous en Kinshasa est tombé bien le 8 juin sortie officielle il y a album Chemin de la gloire il y a Héritier Watanabe billets à $300 aux anambongo ebele aux appels na bateau balinga pe musique le quoi yo moko présence na yo na salon congé aux bien Saratola n'a posé question le 8 juin sortie officielle il y a album Chemin de la gloire il y a Héritier Watanabe billets à $300 pas na yo zelo côté un mot pour na fanatique ba mélomane à la bonne musique un mot exact un mot là c'est payant sortie officielle il y a album il y a Ranson exact quand eza on dit les manza va peut sortir mes affiches déjà bimi et aussi nga bossa la ba vidéo belé na bino ba na maison mais peut non to moni vidéo te te na sala nazaki très occupé na kopo epesa ngalar OK na sala wana papa nanga oui Ranson on en sala bien affilé le 7 septembre na Portugal papa si kana tala brevet nanga pas c'est important pour la carrière nanga. Merci beaucoup Saratola, nous sommes arrivés précisément à la fin. J'espère que vous avez aimé et vous dites merci à Gino Massam pour être là avec nous et à notre réalisateur. Aussi, merci beaucoup Réal. Je suis Miezi. Ah, je suis Miezi. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Arlette Magema, espoir de la jeunesse depuis Paris. À Dégâts Schengen 5 étoiles en direct à Paris et à 3 fois gauche. Arlette Magema, de quoi babita fort. Babi tango fort, je te salue Arlette Magema depuis Paris on a doté à la bisso comme je viens de le dire à Dinamo Kabemba la belle femme elle c'est la Lyon à Poupette la française à Maman Babi Tanda espoir de la République depuis Paris wana fierté na bisso na Paris wana Maman Babi Tanda à maître avocat Maître Tani Diaka espoir de la jeunesse ya na bisso à maître Pepito Pamu boba namba dinga lelo 100% César dans na Saratola tous un concert moko na République démocratique du Congo à part concert à pasteur Moïse Mbi o lelo na comparé que lamba na yo na ndenge pa lataki nzambalo créé ba problème lelo au lobby il y avait pas la présence de Dieu où au stade de Martyrs. Tu étais là? Non mais on a vu dans les images. Tu attendais quoi que tu n'as pas vu? Prière, exhortation, adoration. Moïse Mbiaimba bien. OK. Amemi bisokunate. Maïmba qui? Comme on Mbiaimba bien qu'on a attaqué pasteur. Il était là pasteur mais on chantre de l'Éternel quand même. Et à te basu fali ba pesi ba ndi mama ikalamba ya yemba ngo sans spiritualité sans onction. Ah musa na nzambe fali tout le monde a pe ba qualité étant pasteur. Tout le monde y a monté. Concert à Mike Kalambai na poto mononde. Présence à Nzambe zalaki. Ozaki na kati. Iloko epatenga kawi. Tanga bande adoration. Tanga bande adoration. Batu bazao lela bato ba ina simanga batalo yenge o na monaki. Bazao bina bazolo ba n'importe quoi bina ministre otanga la bola mutakangi bisma beseto kita. Na filmé ba ngabi oh présence à Nzambe batu bakota ina ba dimension batu ba parler à langue et na kota pe ba concert mingi ya ba chrétien mais loko édifienga na début à concert ba exhortaki ba prier
Et puis na katikati ya concert batia adoration bato bando sambela pasteur Oibondo matina podium atei bato aluki même na bato no bayamba Yesu te ayambisi bango Jésus-Christ. Donc pour l'angeza qui est le mot extraordinaire et j'ai vite compris que Dieu était là dans la salle. Wana et salami na Europe na Congo awa. Pour Nazalaki oui. Na Congo tozanaye na stade de Martyr na yebi ki ba partenaire ba sponsor ba ozale belé na concert wana mais ça rato là il faut tout ça promotion à concert au stade de Senga bato. Ah oui hein. Oza majabu. Nga? Oui. Na majabu ndeni. Oza. Naza shinga? Oza chez eux. Oui. Ba partenaire on ba sponsor na banane. Jésus-Christ. Numéro 1, il y a Zalara, numéro 1 toujours. Ma boss. Numéro 2, Diva Merci Agency. Ok. Sauf no lingo ça fête na yo, so lingo bala fête anniversaire. Bango bayaka na tout, service traité ba rolamba, ba spéciaux place, décoration nyonso. Au salé lo on na bien. Diva Merci Agency et puis ouais, voilà. Et boutique La Rose. Ma sponsor est belle. Nana bango. Nana bango na bakomba batu funa banotanga banopesa ba dédicace ouais. Tu peux profiter aussi. Et puis mobile nanga pas un sponsor nanga. Ba idée belé makambe belé bien na salara. Ezara na sima mkongoye mutasa. Mais tanga mi kombo po changer bango ba identité. Non, l'homme c'est l'homme en cœur aka moko Diego Melito. Pardon, Robandela? Diego Melito. Son abi na kombo na est normal. Monsieur Bo Kengombo Diego. Obeta tolo hein. Pourquoi pas? Yo changer kombo tende ba msu to monde bo changer bino ya cop na bino. Te. Baba fils. Faut à la inconsciente que soit papa moi na wata bokabwani. Opesa kombo ma fils. Moi na okola okutango. Papa mwana oyo boti ezate ke likang moto kabwana ke leki mais toi na mwana. Pour moi na liara famille. Allez lobby mon nana kola moni maman a traité papa na ma fils PD atika banye na ba caleçon tout ça là. Allez-y comprendre ba mito ba tout place ça. Ozaki na yanda komoko. Bo sekaki bo partager ba bon moment bo sali même libala ba tout ba CP. So donc comme si biso kuno lo basara tout ce que onyo so mona ina ndako wana ole yo boya yenda boyi. Ah. Ou alon. Bato ba basa internet ba basité ba na raison. Bah na raison tellement je fais. Ça se voit maintenant. Plus de 4 ans avec mon mari. Ah yo le bazana ba ngote. Plus de 4 ans. N'allez à lo mort. Bon ça n'engage que toi nous sommes arrivés à la fin. Ba dédicace. Ouais, au bandolo balanga mama Jabu. Majabu voilà. Ouais. Faut aussi une promotion pour na stadium ya. Eh ba Hollanda, ba recruteur, il y a ba communicateur, il y a Majabu. Voilà. Baza vraiment a besoin de promotion quand on est pour le stade de Martyr. Badinga pas ça ça n'est bien. Ba recruteur, mutala kaya ya frère nanga Badinga. Voilà. Nga naza moto yo na soutenir Majabu parce que ici chômage na Congo. Voilà. Mais nazara na Majabu te. Autoral solo moro boye ba somla pe mutulupang me baboto la tata kalonga Majabu. Ezara solo ba sombela mutalongo baboto la. Que musicien mo ba sombela lupang na GB alonga Majabu me ba tikeleka lupang ezara solo. Ouais, là c'est vrai. Wana ezara nani? Ya momo. Ya momo de nani? Ya momo c'est qui? Oyo olingo nanga ye. Wana nzembo ya pasteur Moïse Mbiye, n'est-ce pas? Ye wana. Yene ba sombela lupang na GB tilelo hein. OK. Batikela épée. Batikela et malongwa. En tout cas, Majabu félicitations. Nous sommes arrivés à la fin de la dédicace à Maoyayo. En tout cas, prof Roland. Azawana derrière la caméra. Prof Roland, Babi, technicien, Azana Maïe, Léana Boigna. Derrière la caméra, donc. Voilà. On a bien entouré. Na senti équipe, on a des bons à l'oba. Papa René Kanzuku, papa René Lélissi Batuna Papa, je vais en avion. Papa René Niati, publication, papa René. Ça va sonner tout, pardon. Ni ne ça la sera tout la soko matiga avion, il faut aucun élection photo postée na jet privé. Et na business class. Matalana. Il y a une identité na. Yango wana orgueil.
Là, tu confirmes. Wana sko na linga bato bayaka na ba commentaire tout est vanité te bonga nanu. Komelanga tout est vanité. Comment peut Jérémy pas na business class hein? Ouais, sûr. Mais allo bien mot, du ma sam na mona chaîne na business class. Ne mona ya longole yango hein. Wana billet, ana billet na wana ya business. Mais sur photo image to. Photo te. Image to mona. Non, on parle pas de photo. Oui, bien na bati mususu, bazaro monso avait atterrir. Et ça rana avion mususu, faut quitter le capé business. OK. So sengo kanga photo ba bo. Là tu peux profiter. Nga liara na avion, na la pongi dans sa vidéo, na la li pongi dans sa vidéo, na la li. Na suka nango so bolé, na suka nango. So mutatie tembe na sengi billet bimi na l'action. OK. On se comprend. Donc moi je trouve que ce qui pèse à bongo, et ça bachelango mon déloté. Ndete oyebi Jérémy. Bachelango na ba des fois. Na bosanaki. Na bosanaki na théâtre. Des fois. Jérémy. Na bosanaki. Théâtre artiste comédien humoriste. Mimi Kabongo pe. Théâtre moi c'est. Et maman. Des fois. Mimi Kabongo mutalinganga. Naza ba audio. Virginie Manganga lingayo. Mimi Kabongo lingayo. Ya Virginie Manganga na ndimaka. Ya Mimi nde na tala. Ba dédicace yo merci so bari pas la faire. Tala Mimi na oyo. Ote. To bando bunda chaque jour. Yo za la noka moi so za mobile te. Na rejeta ya Mimi. Yo za la noka moi c'est olinga mbongo mingi Ba dédicace yo. Je salue Élisée Mokota. Mimi Kabongo na pesi bambote, na pesi bambote na nani mais Virginie Mikolo akomo komelanga. Oh, mais c'est la quitte. Na l'accès mobile nanga. Pour ça nous c'est la terre. Ya Virginie. Yango moko na critique pe faire makasi likola ba Virginie odi. Otala ya Vasco. Mais on manquait respecter ndeni aboye bani. Otala Vasco. Vasco à laquelle Virginie avait abota na fierté. Boya za mosine. Pas dédicace nanga na ba meilleur fan du monde. Otala raté etalio. Merci. En tout cas, assistante ya Yams Yambe, assistante. Voilà. Il y a papa Nabso Dona Konde. Un grand merci à l'ingénieur Josué derrière la caméra. Voilà. Ingénieur Josué Mutamael. Dalia Onyema Sela Kike, la Rose Bonga, Eliezer Kanou, Sol Bambemba, Maman Fatou Dukonti, Maman Makiala Kumba, Naïsus. Dino Massampo pas d'autant là. Dino Massampo na pesi mbote. Na pesi en tout cas mbote na batina sto bolinga ma boss. Tchanavo. Ça $50. Ma boss, un grand merci à toi. Un grand merci un clin d'œil spécial à Stéphanie, camerounaise, on a besoin moi aussi. Il n'est pas influenceur dans le Cameroun, il a des followers CBL, il a Congo, tout ça en featuring. Yani. Bon comprendre ma banda ba yembisa onze moment utile place au répétateur bate. Merci beaucoup nous sommes arrivés. Vocal nanga ba to ko sala ngote. Vogani. Ka ona sala wana. Bandela ona. Eva. Yemba. Ofta combien? Tango yema na silonga na feta to pesa biso to boso conseiller lelo. Interpréter na. O chanteuse à studio. Yemba na. Ba chanteuse. Yemba na. Na chanteuse. Ah pe ba machine ngwe za souté. Tena chanteuse à studio loka Jack Love. T'es déjà quand même à concert. Ah, chanteuse à studio. Le 8 est bon aïe. Ah, on a chanteuse nanga. Chanteuse à studio. Diva la fleur bon ba révéler. Ericha kenda ko lukele bat bacha ba voix ya installer le clip. Yemba yo chanteuse à studio te yemba. Non, ça featuring na Kofi. Ya Karim Mokonze kenda. Ah? Oyo kingate. Didi stona supprimage. Poani. Abimana papa ba. Merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin. J'espère que vous avez aimé. Non. Saratola TV, la chaîne qui assure.